Mote mango mabe ya nini bandeko. Toujours des problèmes. To éviter to pe mate to nini. Ekomika tolale to la mukibwe likambwe ye. Ekomika tolali to la mukibwe likambwe kwei. Ba problème ka nangamba ba comédien na biso. To pe mate. Biso pe to pe mate ka ba problème nangamba ba comédien na biso. Koza la comédien na Congo eza komema ngambu toni bandeko nanga. Ba papa na biso nde ba pona musala o ya malamu o basala ka ba pona musala ya art. Eza problème tonini. Eza problème tonini bandeko nanga. Chaque jour to komaka lelo problème o. Koto Belleville, koto Sila, koto Irsi Pechanga. Oye koto Dina na la douce. Okende koto kotoka. Oye koto Jérémy Chabani. Okende koto Aminata. Vraiment. To la te. Et lelo to lali to la mukisu e komisu tonton Omar, tonton Serge, na ton bobo. To kende wapi. Bandeko na ngai likambo e komeli papa Serge na tonton bobo na tonton Omar. Nyoso kaka po baboya ki na bango. Bandeko o mboka nini, o likambo nini. Pourquoi to valoriser ba star na bisote? Congolais kali ko cha star na mal à l'aise likambango nini. Bona posa totala sous théâtre na Congo te, ba décider ba tika na bango musalo ba salaka. Likambango nini to pesa batu valeur te. Ba o mérité valeur bato misato o ba o mérité valeur. Ba grand responsable o bo mona liboso na bino. Ba zo mérité valeur, ils ont un problème nini. Ils ont likambu nini zo tambo na mitu na biso ba Congolais. Eko kamwe bandeko na mbote na balandi nyonso o balanda Irsil Botelo TV bambote na bino esika bozali kande to ebisaka bino so eza mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso. En tout cas n'hésitez pas de vous abonner, donc vous s'abonner massivement, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager émission na biso et au sa malamu mingi. Tola mukaba makambo ya kakebele. En tout cas mutu nyonso ayebi Bobo Manoka, ayebi Serge, papa na biso Serge, pasteur patron, ayebi Péton o babenga tonton Omar. D'abord papa Serge aza mutu mobo ya baventir te. Papa Serge aza responsable, aza mobali ya libala, aza père de la famille. Donc aza mobali moko aza karate ke o lelo ka lelo aza penza mobali moko aza responsable makasi. Papa Serge d'abord ami tosaka. Ami pesaka valeur quand de balobaka avant muto ya ko manquer il faut yo mi pesa non valeur. Mais ti bo manka bango nga na kamo apo papa lokwa papa Serge ami pesa valeur. Non aleka na TVT po bandolo ba n'importe quoi concernant batu. Non aleka na TVT. Ayaka kolo ba buzoba te concernant batu mususu. Ayaka ko bimisa ba buzoba te concernant batu mususu. Mutu o a se respectaka. Donc comme papa Serge se respectaka, azo mérité pe respect. Na ba comédien na biso to yebi bato ba se respectaka te. To yebi pe na bato bazo mérité respect bandeko to pesa ba bato respect. To pesa ba comédien respect. To pesa bango respect likambango ni bato ba solo nera mboka. So to ye na ngamba ton bobo mema. Tonton bobo no to mona na buzo bate. Tonton bobo no to mone na buzo bate. Aza mutu mo wa se respectara makasi. Alinga vraiment respect wana. Ami pesa ka valeur kotala bobo manoka. Aza penza mutu mo ya baventure te. Et d'ailleurs aza pe mutu mo ya bisenga senga te. Asenga na ete. Elo ni boko ya ko manke bandeko na likamba somo penza oboko zo idete. Eloko nini oboko ya na TV, eloko nini oboko ya kopelisa ba caméra pona ko ya ko finga 3 tata oyo. Kotala Bobo Manoka aza patron na chaîne na ye. Aza patron na les étoiles de Bobo Manoka, aza patron. Bobo aza mutu moka futaka batu salaire. Et na bato bazwa salaire chaque fin du mois na groupe ya Bobo Manoka. Aza responsable. Aza papa banami balé. Il faut quand même qu'on paie ça bango respect. Bazo mériter na respect bandeko na likambo ni ko ya ko manquer ba papa batu na tongo boye na TV.
likambo nini koya ko manke ba papa o mibale o na tongo boye na TV koya ko manke baninga ba papa misatu ba telemeli biso ana o na teli bino ana miniature eza nini peuple congolais eza nini yango mboka zo bonga te to na ba problème belé na mboka bino bozo ya ko manke baninga ka be bat ba osala honneur à pays bato ba osexa biso so ba bisi bino boka sala théâtre na ngambu na nini na bango est-ce que boronzi mango peuple congolais to changer bandeko lelo komika ovanti ola mukibi ba finga ki comédien moko boy e komika ovanti ola mukibi ba finga ki comédien moko boy Bobo Manoka na Serge Mwembo na papa na biso tonton Omar babimi victime ba finga mi makasi kaka po baboya ki ko se représenter na invitation moko boy utaki quelque part ba invita ki bango quelque part ndenge baboya ki na bango ko répondre invitation boza na bete bino lisolo a fête o ba invita ki bango boko yoka na passe na motema. Pourquoi division makasi na monde théâtral na biso Omar Kabongoza mutumuka se respecta makasi bana ba privé na ba à part ba théâtre o ba salara bana ba vie privée na bango. À part ba théâtre o basay la rabiso bana vie privée bana ba famille bana basi bana bandeko tango ya kopelisa pena caméra fingi papa ya muninga oyo pelisi caméra pena fingi ya baninga leki ya baninga noko baninga et ça la bino ndeni boyoka yango bien pourquoi bolika tozwaka ba vie ya ofinga bato mosusu pourquoi bolika ba vie ofinga ba star opelisi caméra ebi kende na ofinga obwe na okota ba vie pona ni bandeko nanga pona ni yo penza comédien oké o sente na o mwasi eza na comédien moko a sente na mwasi ça te que o azo bala o la kutimi a sente mwasi do katie mwasi zemi ko fallait ba kende ka predot pona ko ke kondima ko donc ko kende ka ko predot ko te ko kende ka kondima zemi nde a invita ki 3 papa o batemi liboso na bino aisi bango vie bo kende ko soutenir nga na kende ka kondima kaka zemi eza batunsu balingana bango komikota na buzoba wana te abengisi bango bake kotika ye andima zemi kezemi eza yanga nga na sente mwasi mais pour le moment naza mbongo kobala te na abengisaki bango bobo manoko amoni ke aza na ye na temps wana te koke babuzoba wana aza na ye na temps wana te ana temps na ye aosa batournage na ye Omar Kabongo azaki na tournage tonton Serge azaki malade Omar azaki na tournage et puis Bobo azaki na tournage bandeko na biso o misatu ba s'excuser bazui tante bazui empêchement ba s'excuser pas ndeko na bango ya théâtre ke ndeko tala tozwa ki tante tozwa ki empêchement moko bo esunga ki biso te toya mais comme on dit déjà ils ont un problème te toza na biso ba manifestation oyo koya to ko soutenir yo et puis ndeko wana bosani relation o bazaka nango abosani ke basala ka théâtre abosani ke babengisaka ye abosani ke batunaka bakutanaka na nini na batournage abosani pourquoi kobosana bolamu ya bato o basalela pourquoi tobosana ka bolamu mabeka nde totiaka liboso congolais bakosala o 10 000 fois bolamu mais so basali oka 1000 fois mabe ozwi mabe wana otelemisi liboso ozwi bolamu okundi mpona nini tozalaka bongo mpona nini bandeko ndeko wana fongolela tous les 3 papas au caméra eza pasi na utolanda émission wana mena kokite ame nono binga pena sela ngoka émission toza motema malamu to yekola kolinga baninga yekola kolinga basta siko basta ngwa bomona bilemo bomona nante ba pays musu bazo avancer tala na Nigeria nde bazo avancer bazo tombola culture mboka na bango bazo tonga pays bazo tombola culture mboka na bango bazo avancer na nyoso musique na bango ezokende liboso ba comédie na bango ezokende liboso mais soki oye kaka na Congo na ngambu na biso ba musiciens n'en parlons même pas TikTok ezaka ko fingeke zongi na TikTok ezaka ko fingeke zongi ba musiciens na biso boyokani ezate ndeng moko na ba comédien ndeng moko na ba politicien mboke ke bala mundeni
Boyo lela mboka tambola bien mboka tambola mais biso moko nde to boma mboka na biso. Soko bantina ko yina na ndeko na yo ya théâtre yinie nanu ko finge ke zongi. Muta la telamba bien elamba ko nango bien te. Muta jouer kitoko a jouer kitoko te finalement. Où allons-nous? Yo pelisaka caméra bandika ko finga baba bandeko mibali boye. O bandaka d'ailleurs mobala za mutu mo ba respectaka ye. Comment oza gigolo? Comment yo pelisaka caméra bando finga kaka batata batu? Comment pelisa caméra bandaka ko finga ba papa batu bandi ko finga bango o bandi ko fingo mar bandi ko finga Serge Mwembo o suki sina tonton Bobo bato bokokani même pas ba banda théâtre liboso na yo avant yo banda théâtre na ba niveau ba komi na ba uti musika kota la papa biso Serge Mwembo azwa kitoko makasa o joie zo peso sentiment azo jouer ozo kota na monde ozo kota ozo koma lokwa ngape na commencer à théâtre kota la bobo manoka ndenga joie kota li peno lobi ah mais non tozana bactère malamu na mboka na biso bino bondimaka ba Nigeria so ba Nigeria ba sali théâtre nde bondimaka bango do bino po bondimaka ba o ba tourner bien feza ka batamboka na bino te pourquoi ko yo finga baninga o pelisi caméra zui 2 heures du temps na caméra. Mais franchement, mi balon beaucoup le quoi babasi. Pour oua fingi papa na bis na tchele bino lien na commentaire. Pour peut-être bokasana ko sabino bokota na commentaire nanga. Boketa la lien vidéo o ba fingeli papa Bobo. Na tonton Omar na papa Serge Mwembo. Ils ont respecté. Tu apprendre comment respecter les gens. Surtout bato baza populaire bato bazo travailler na mboka na biso. Bato bazo sala lokumu wa mboka. Pourquoi tu respecter bangote? Mutu nyoso azo leka na te fa osala théâtre azo sekisa. To pesa bango respect ko bandeko. To pesa lelo komika intela ko yana pelisine caméra fingi. Ozo finga star na bino. Finga peka na seleka nango na setema o pelisa caméra pour no finga. Souvent ba Camerounais ba sekaka biso Batebele ba sekara biso non na mona te ne ba pays Afrique nyonso non na mona pays o finga ka ba comédien ba musicien lo kwa biso te non na mona te bazo seka biso bandeko nanga partout dans le monde bazo seka biso tozo pesa batu na biso moto pesa bango valeur te ce que c'est ivoirien moko atelemi a fingi si la bisalu ta fingi bobo manoka bino boyo loba bo répondre ni po biso mono to finga bango tangu yo mono zo pelisa caméra zo finga bandeko na yo parce que so mutu muso aya pelisi caméra po no finga bango oyo loba o loba te o garder silence bazo mériter valeur bazo mériter honneur pe bazo mériter respect réputation ya batu basombara ngoti bandeko bo respecter bo respecter ba comédien mboka na biso oza na posa ba vie oui luko créer na yo ba création ezalakati créer no eloko mo bo créer mo rubrique moko boy mais na ndenga mabete créer li solo créer ka fo yo finga ba comédien pesa ta ba tu conseil et bien là batu bana ba problème na ba famille na ba foyer pelisa caméra ba do pesa ba tu conseil et non o pelisa caméra kaka po bana ko finga Bobo o bando finga papa Serge o bando finga Omar eza respecter bande konanga eza motema mabe pourquoi division pourquoi ena makasi boy batango oto lukato kabola ba uta bango nyonso na groupe moko ngana ebisa bino ezaka mutamu étoile na ye mutu na mutu a une étoile na ye alors étoile ya X eza étoile ya Y T s'il vous plaît la famille ba comédien na biso baza batumo ba mériter respect tout tika okitisa ba comédien na biso na réseaux sociaux tout tika ba bloto sala et sala bien te tout tika okitisa bango na réseaux sociaux tout tika ko
Toye na ngamba ba musicien ndermo toye na ngasi ko biso so to ndima bango te banani obo ndima musala bango ba osala po biso nde foto ndima musala na bango obo osala po biso nde ba osekisa biso to tala bango to zo atan o tala ba comédien muso zo atan na ndako noza na stress o tie ba vidéo na bango ozui moi leçon ba théâtre ba osala ezalaka po sekisa biso te ezalaka po longola biso ba stress te mais to zo ka leçon. Au moins, histoire moke za vrai et salema. Oyo tali yango zui leçon. Likambunini. Likambuni bande konanga likambuni ko yo bet ko sala ba comédien na biso pasi boye. Tango bo finga bango bo bitika to choka bango. Ba comédien na biso ba koma choqué. Likola ma finga na biso. To ye kaka ko finga ka bango ba koma choqué, zo choqué bango. Yongo moni mingi ya basi bakoma aobanga kobala aobango bimisata mobali na ye po aobanga mafinga aobanga bafongolele caméra babebisele réputation. Combien de réputations ba comédien auto bebisa to mona présence illustre aleka na teva lobango alobi bo finga biso pourquoi bo bebisa ba réputation na biso après lobi bozana posa to bala nani obala biso so bo bebisa ba réputation na biso esalanga pasi. Pour ani tozalaka wana pona obebisa ba réputation ba star na biso. Toti ke loko peuple congolais bande konanga toti ke loko yo. To sango mabe. S'il vous plaît la famille to salango mabe. Toti ko bebisa ka vraiment réputation ya ba star na biso. To salango mabe to pesa bango lokumu te. To yo pesa bango lokumu ko. Omuna muta pelisi pena live na TikTok a pelisi on ka pa finga comédien. Talobinde ba sali réputation Karine Pala. Ka boye. O vandu non dimi ko sali réputation mutu mo boye. To banga nzambe ko bandeko. To banga nzambe bandeko na ngai to banga nzambe. Bandeko bandeko ba congolais to banga nzambe to tiko sali réputation bato. Eza bien te. Baba star o ba mérité honneur. Baba star o ba sale be na mboka na biso alors ba mérité honneur. Il faut to valoriser bango. Ba Nigeria ba pesa ba star na bango valeur ba valoriser ba star na bango. Ba valoriser ba star na bango makasi. Ba pesa ba star na bango respect. Mais soko ye na RDC za yango te. Na RDC mutu pena ozane photo star a plibier photo star ma fingi asa pas l'aise. Azana l'aise. A plibier photo star na fingi ne star na plibier na plibication za l'aise. Mais to mona ngona ba Nigeria za bongote. O mona mutu plibier photo star na lobi maloba malamu pona star na e. Mais na Congo. Na Congo po mona mutu aloba maloba malamu na star na ye eza rare. Si 100% baza so 10% o ba plibia ka plibia photo star na lobi maloba malam nyoso batikali baloba ka maloba mabe pona nini so ba yebi so bazo ke sala théâtre place bandeko so ba sala théâtre o sepe nango te ka binyo boya ko finga bango musala théâtre bandumba musala théâtre pona nini pourquoi seulement ça pona nini ka bongo ya o finga bango makasi to ya to finga bango ba moins sérieux biso kaka to ya to finga bango ka biso kaka. Finalement, toza wapi bandeko nanga, toza wapi. To tika makambo eza bien te. To valoriser bango, to pesa bango valeur. Ba osala honneur ya mboka. Ba osala honneur ya mboka. Impolitesse eza malamu te na ba comédien na biso to tombola bango. Ofinga ton bobo aliaka no biloko no te. O pesa er musu no mbongo te. Ofinga tonto mar ba liake pa na ote. Ba melaka nima ye pa na yo. Mutuloko pa Serge Mwembo o finge na nini. Ba liaka no e pa na binote. Mais bo pelisa caméra bo finga bango. Eza pasi bandeko nanga. En tout cas to changer pour na place wana vraiment to changer bandeko to sa mabe. Il faut ye bango ke to sa mabe. To sa mabe to pesa bango valeur eza malamu mi. En tout cas mbote na balandi nyoso o balanda Irsi Botelo TV. Ce zambano liboso kande to ba bo s'abonner, bo commenter, bo partager, surtout ba partage. Ba vidéo boye esenga to partager ango. Ba vidéo boye ndeko nanga tango ji occasion landa vidéo na biso tina suka esenga to partager ango.
Donc to partager eza malamu mingi, to partager vidéo et vous allez vraiment malamu mingi. Et n'hésitez pas surtout de vous abonner. Donc bo s'abonner, bo commenter et vous allez malamu bo taba j'aime na bino yangonde to lingara mingi. En tout cas wana ezala ki bongo na yaki liboso na bino pona kolobela moi likambo o mukie. Bisous, bye.